Bote na balandinyo surtout ya Adassa Temo TV, soyez tous le bienvenue dans notre émission Les Abakuki Oye, les Adassa Chou de mon cœur Oye. To sengi bino bo sotele biso ba pibite, toye na histoire ya le ya nda ya ndoki munene. En tout cas to boyo na mams na biso, to boyo pembe na sila hypocrite. Oyaki obandaki olobasi la bisala za mwana papa na yo na feti wana botongi bosakani bosali ba makambu nyonso ya mabe contre sila bomonte ke bopesi sila susu succès ya makasi koleko azalaki nango awa pardon koleka te botika la bongo yo zala na ndoki na wana ya Bellevue bo continue kotonga batu sila bisala zala na batu balingake oyaki awo mwana papa na feti ozo seka mwana papa na feti ozo tonga bozalaka musika tolobaki ke suka nzamba obimisa bino na munene ya le ya nda ya mukala Bellevue mukala yo mwasa libala me mukala soni makasi alors bokeba na sila tozola kisabino ke sila za munene batu basali ba challenge na madilu bimisa madilu na oya tangwa kala to mona to seka yo biso madilu na biso ye wana star munene ya makasi batu nyonso nde basabon wa osalela ngo challenge ona madilu botala ba star nyonso basali challenge ona nzembo ya madilu nazotiela bino botala bo consommer Koka mwa Bellevue motema mabe azalate dédicace ezate sila bisalu pesa papa bisalu mote pesa papa bisalu mote. Vous avez reçu votre argent pour insulter Sila. Paiement effectué avec succès. Merci. Fi moko penda azaka likango ya musicien babimana musicien azalate dédicace ezate sila bisalu pesa papa bisalu mote pesa papa bisalu mote. Vous avez reçu votre argent pour insulter Sila. Paiement effectué avec succès. Merci. Fi moko penda azaka likango ya musicien babimana musicien azalate dédicace ezate sila bisalu pesa papa bisalu mote pesa papa bisalu mote. Vous avez reçu votre argent pour insulter Sila. Paiement effectué avec succès. Merci. Fi moko penda azaka likango ya musicien babimana musicien azalate dédicace ezate sila bisalu pesa papa bisalu mote pesa papa bisalu mote. Vous avez reçu votre argent pour insulter Sila. Paiement effectué avec succès. Merci. Sila la star. sila bisalu pesa papa bisalu mote sila bisalu pesa papa bisalu mote. Sila la star. sila bisalu pesa papa bisalu mote sila bisalu pesa papa bisalu mote. Sila la star. sila bisalu pesa papa bisalu mote sila bisalu pesa papa bisalu mote. kande na bandako loba siko sila bisalu na tawana bimaki na madilu o aza fali na bino ya tan lelo aza fere na bino ya tan lelo ba jeune fi atanga kala babandako lingako soki madilu alingi ye aoboya te madilu aza star siko bino na kikala na bino babandako bimana nani boyela bino ba ex boyela biso ba ex na bino ya ba star tondiba sila bisalu atikali ko boya madilu te biso to confirmer boyoki pe libanga sila bisalu akangi TikTok yango wana malheur mususu eyaka na vie ya mutu esala ya mutu bien bino bokanisa bozo se manke na ye bozo seka na ye metala siko nde TikTok eningani bino pe boya koningisa TikTok boya bobimisa ba madilu na bino yo bela yo ko bimisa papa Dani deuxième bureau zo betela ngo petolo lelo papa Dani akufi yo na matango ozwani eloko te orowele l'héritage na banani le anda ya changer comportement bata simba boleki ba hypocrite mingi bo changer comportement ta bo banjo bunisa sila banda lelo ti mukolo Yesu akoya bokolonga ete sila za ya nzambe na sengi na babakuku nyonso bo sepela na musala ya Adassa Temo TV bo continue ko s'abonner massivement bo sauter ba pibité na kati ya Adassa Temo TV na sengi na babakuku nyonso de partout na ebike na moment oyo toza na guerre na bango mais biso kaka madilu
bosalela ngo chanlège biso nyonso babakuku nyonso eloko tozosenga tobosana kokonsome bafilme te tokonsome bafilme nyonso esala baepisode nyonso esala 100k na kati ya SB toza le temps tande makambo tala tan ndenge ezokomisa bango bazoba tan ezobetisa bango fimbu tan oyo ezobimisa Belvi na mpwase ebimisi le ya ndaya aza na mobali na États-Unis ya koko auta États-Unis akenda kobala ye mobali ya koko yango wana atika ye ka na Afrique ata ozovivre bi oza na mobali ya koko siko yaya tosali ndeni bokonsome bachaîne na biso nyonso mibale botala mpe kuna mobali ya butu mobali ya basoso koto botala le temps esala mamsi kitoko makasi bapesa ye déjà programme ya matanga Michou le 31 eza veillé le premier nde bakokunda alors bacomédien nyonso bosepela na Michou bozala wana mpona kosoutenir ye tozosala mpe mwa quelque chose mpona totindela Michou nzambe apambola ye azala toujours makasi tolela na baoyo bazolela les abakuku toujours fidèles au poste tolingaka bino ya mingi bisous.